siko place wana ba mekaka wala ndenge yazo pesa témoignage ndenge azo loba place wana ba mekaka ezana ba kitata mo bande kwa batsa ba biso ko koti kuna ozo meka bazo zwa ba mona monde ba ténèbres d'ailleurs mona batu musuza lala ko mo lota bandoto mabe ko mo mona makama mabe pona nini parce que baza déjà baza ko filmer la monde à ténèbres bien aimé na bisi ndeko na bien yo bako filmer bino bako filmer yo muto zana nzambe te bako mona yo ngai nazana Jésus nazana nzambe na ndimeli Christ ne nazo kota na maison d'habillement wana ce que ça monde à ténèbres nga place nazo kota place nazo nyate ezala déjà sanctifié par la parole de Dieu et par la prière nga bako mona ngate bien aimé kota na maison d'habillement ce qui maison d'habillement na eza mutu ko mukolo maison na za muta deuxième monde etali yote etali yo dongo koti bon lokolo za na Jésus bako mona yote oh place wana batia yo magasin muso koti batia ba caméra caché ba filmer ba tina monde à ténèbres ba ozwa bino wana etali yo muto za na Jésus te ngande na okota na maison d'habillement na ke ko sombe lamba ne na sombe lambe ko tika ka elamba ne na tina nzoto na nga nyonso bible makomi na nzambe lobi eza sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc nyonso ngana ola eza déjà sanctifié place ngana ko nyata eza de ceux qui maison na batala batu nga ba komona ngate pona sana Jésus kati na nga ba komona yonde muto za na Jésus te yonde muto ndimaka maloba nzambe te ne ba komona yo. Bien aimé, il y a un photo sur la keba dans ma tête à Batou. Ndesi ndeko moko azolo ba oh, fuko sala keba na ba compagnie musuto kenaka, ba kolo ba compagnie wana ba ba deuxième monde, papa, maman, baza ba deuxième monde c'est bien. Soki totali mingi. Na ba compagnie mingi eza na ba mboka na biso na Afrique to nini, ba kolo baza ka ba deuxième monde. Est-ce que ba frère nyonso ba kina ko sala kuna, baza ba deuxième monde. Bien aimé, fuko sala keba, to sala keba. Ne konanga ba kolo compagnie ba koza bata deuxième monde mais biso to za bata deuxième monde te ba kanga pe ba no makasi te bandeko wana so ke sala pa na bango na compagnie na bango soki olingi ba matiso salaire ba esa mutu ba soko okota na église na bango onimi ba maito salaire ba peso voiture lupangu mais yo onimi na hote ba ko fonction bete oteka na salaire no muke wana frère zoraka salaire no muke ko nima ko kota kuna te compagnie nyonso ezate ezake batu nyonso lokwa za bata deuxième monde ba opo ba osala ba za bata deuxième monde non c'est faux mais biso ndenge tozo ki ko sala na compagnie wa toza na Jésus ndenge to ko sala mbote mingi na baibonso bazuli bakumalamu ya kolanda biso moko na lelo Nzambe ayeba kopambola ngai na yo yo oyo lingaka mingi maloba Nzambe tango nyonso na yebisaka bino ndeko nanga maloba oyo tozokoyoka yango nde kosala biso tozwa bokonzi na likolo tokota na bokonza likolo tozwa vie éternelle bomo ya seko na kondimisama na maloba oyo Nzambe akoma pe Christ aloba oyo ba prophète balobaki ba Moïse bakomaki yango nde tango tozoyoka toza kolimbola bino bana Nzambe bozwa lumière bozwa pole ote na kati ya mokili oyo oyeba lolenge nini pe ndenge nini tozokende pe tozotambola milimo nini ezosala na temps oyo parce que Bible ezoloba likambo na temps nango temps oyo tozali démon nini azosala démon nini esprit nini ezosala na temps oyo tant tozoba na temps oyo tozoloba que esprit nini ezali monde entier ezaka na Afrique te na Europe te na Asie te na mais partout makamu nyonso o ba koma baloba na Bible esengele kokisama pezo kokisama yango topesaka boyebi na bana Nzambe na kati ya makomi toyeba lolenge nini totambola pe lolenge nini tozokende mokili ekende ndenge nini ndenge mokili ezokendeli mwana Nzambe o azoyoka liloba Nzambe azocomprendre que tant tozali funa na misala mitina sala keba po te moyini satana ayeba kozwa ngai te oyeba kobungisa mate na kati ya mokili oyo tokozwa boyebi kaka na kati ya maloba Nzambe boyebi kokuta na classe te na nini te boyebi ekokuta na maloba Nzambe tango tozoyoka nde tozozwa boyebi po te lobi tozwa vie éternelle satana ayeba komema yo te na liteya na ete tango tozoloba boye parce que eza na temps oyo tozali démon satan azoteya pe démon ba milimo adeya ba satan démon aza na basali na ye ti de lo bazoteya sango malamu tozoyoka pe
mais ceux qui osana molimo to azana molimo na nzambe nda ko sosola matea o liloba o eza nzambe te eza molimo ya nzambe te eza ne molimo ya satana molimo ya démon ne mutazo loba nenga apôtre Paul a ebisi biso na 1 Timothée chapitre na biso 4 verset 1 au mona que apôtre Paul a lobi abina moko na suka bo mona batu mingi bakotika kundima bakolanda matea ya satan ya démon ya mwana nzambe fiko sala keba oye bakake tant tozali tant nini to kene ndenge nini. Merci liboso tena banda ko loba oyo nzamba bongise biso mokona lelo oyo to ba ko kabula lilakizlité ya nzamba maloba nzambe na lingi to bana liboso na losambo na prière nzambe aye bakozala na biso pe nzambe azwa lokumu nanu na moma kitoko ngonga kitoko pe mokolo malamu apesi ngai na yo tomonana eza pena na makasi na biso te ezali mbongo te eza eloko te me bolingo ya nzambe kati na biso nde asali biso ngolu eke tomonana soki ye te me toyei komonana te po mingi basili kokufa mingi mpe baza na bambongo aza na mbongo na ekoti bopitali maza lisusu te ake mbongo ebikisi ete me nzambe nde soki lelo toza na bongo eza nzambe yango nani kobondela nzambe totika maloba mateya na biso na maboko ya nzambe tokangi miso. Père Céleste, Dieu le Tout-Puissant, dans un seul coup, il n'a pas de kitoko pesi biso. Seigneur, na sengi molimo santu na yonde esala kati na ngai na ona koloba awa ezala ngai te. Ndenge makomino lobiete ezali na molimo na onde basali na yo balobaki. Ezala mosali moko ta lobaki na likanisi na ye moko. Kasi ezali kine na molimo na botindi kami na molimo nde basali no balobaki. Yawe molimo na Saint-Esprit na yo Seigneur Jésus-Christ o la kaki biso esala kati na nga. On a kolobeza la ngai te me molimo na yo tangu na koloba molimo na yo esunga ndeko moko akoyoka matea oyo akoyoka liloba oyo azwa bomo ina kati ya maloba na yo na bonde libongo na kombo na Yesu Kristo amen. Voilà nzamba za lokumu to ngito lobela eloko na ngiko lobela na mokona lelo eza pe na kati ya Biblia na kati ya Bible po te ngai na lingaka mingi penza eloko na koloba eza na kati ya Bible na lingaka koloba pena milikanisi na ngai te nalinga eloko na koloba eloko na teya eza na kati ya Bible parce que makomelo bi eza na mosakoli moko ta apôtre Pierre azoloba na 2 Pierre chapitre 1 verset 19 ti na 21 abeza na mosakoli moko ta loba ki na likanisi na ye mais ezala ki nde molimo na nzambe nde sala kati na bango nde ba loba pe ba sakola yango wana ndeko na ngana loba ka ntango nyonso liboso ete na loba na sala o nyonso eza na maloba nzambe na zwaka Bible na pesa ka verset biblique pona ko pesa bino boyebi eza na kati ya Biblia na zui eloko na ngo kolobeleza na pena na Bible na 1 Timothée chapitre na biso 4 1 Timothée chapitre 4 verset 5 eloko na olobela pena evandisa mi awa mama ya likamu na kolobeza na verset o 1 Timothée chapitre 4 verset na biso 5 apôtre Paul alobi bonatangi na kombo na Yesu Christ parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. Oh my God. Ba apôtre Paul a dit nyonso ebulisami epetolami na maloba na nzambe pe na losambo. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Na sepela bela makasi en tout cas lité elogo o penza ezopesa nga boyebi to fungola ngo yebake lelo tozo tambola na maloba nzambe tozo tambola na maloba batute tozo tambola na mate ya batute soko otambola na mate ya batu na likanisa batu ozana kati ya libungi biso to tambola na kati ya makomi to tambola na maloba batute batu azoloba na mate ya ba démon te bo démon zoteya démon komi koteya soko zo kama mate ya ba démon na obungisa makanisi na yo okomi na bango molimo moko okomina bango molimo moko ndenge Christ azoloba na Jean chapitre 17 so tangi Christ azoloba nini azoyisa pona ba porte bitata na tiki bango na maboko na yo place nyonso ba okene maloba nyonso ba koloba nazana bango frère mutu nyonso o azoteya sango malamu so omoni ke makambo olo beza vrai te kondima ete eloko pena ete anga malamu epesa anga pena boyebi makasi kete na kweisa na makanisa batu te na lite ya mutu te. Apôtre Paul a dit tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nyonso ebuli samito epetolami na maloba nzambe pe na losambo. Eliko lobake nyonso oyo ngana koyoka na matoi na nga. Nyonso oyo ngana kolata elamba to nyonso ebuli sami eza déjà sanctifié par la parole de Dieu et par la prière.
Bien aimé, pourquoi tozolo babwe? Parce que lelo batu mingi basoka matea moko oyo ezobungisa bana nzambe kondima. Surtout batu mingi obazana kondima te ba batanga Biblia te bazobungisa makanisi. Pona nini ezana ndeko moko boye na lati na ngai lamba. Na somi na ngai lamba na lati ndeko na ba frère David omone lamba no lati eza bato église wana. Ah, et lamba na lati eza bato église wana mono te lamba ya bato église wana bino. Ngai na sombi yango lokole lamba. Nana koti na ba maison d'habillement na sombe lokole lamba ndenge na tina nzoto na nga ekotika ka elamba ya maison wana soko tanga maison bani etali ngai te etali nde bango ngana sombe ngo lokole lamba ekotika lokola elamba parce que ma komi na nzambe lobi na nga tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc elamba ngana zolata ezo a déjà sanctifié la parole en nzambe. Bien aimé faut ça la keba na mate ya batu. Faut que ça la keba na maloba batu. Apporte pour la vignon c'est ouli sami na maloba nzambe. Donc oyo nyonso nga na kolata, oyo nyonso nga na kolo na koyoka na matoi na nga ezala déjà sanctifié par la parole de Dieu. Pourquoi na lobi boy? Ndeko moka zolo babi frère, faut que ça la keba na ba maison d'habillement to rekota. Et ça ba maison d'habillement c'est un monde à ténèbres, un monde à désert, ba ta deuxième monde. Kolo maison na kolo maison de bien ta deuxième monde ya moza ndeko moko comme ça que sombela mbana kata maison na maison d'habillement place à koti ezalaka poso koti na maison d'habillement bande comme ça baza batekaka so koti na maison na ezana place moko batia mwa chambre bakanga bande comme ça so sombela mbana il fallait que kota na kati wana meka siko place wana ba meka ka wona ndenge ya zo pesa témoignage ndenge zo loba place wana ba meka ka ezana ba kitata mo bande ko batia babiso ko koti kuna ozo meka bazo muzwa yo mona monde ba ténèbres d'ailleurs mona batu musuza lala ko mo lota bandoto mabe ko mona makambo mabe pona nini parce que baza déjà baza ko filmer la monde à ténèbres. Bien aimé na ebisi ndeko na bien yo ba ko filmer bino ba ko filmer yo muto zana nzambe te ba ko mona yo ngai nazana Jésus nazana nzambe na ndimeli Christ ne nazo kota na maison d'habillement wana. Ce que ça monde à ténèbres, nga place nazo kota place nous nazo nyate ezala déjà sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nga ba komona ngate. Bien aimé kota na maison d'habillement, ce qui maison d'habillement na eza mutu comme kolo maison na za mutu deuxième monde etali yote. Etali yo dongo koti bon lokolo za na Jésus ba komona yote. Oh place wana batia o magasin muso koti batia ba caméra caché ba film ba tina monde à ténèbres ba ozwa bino wana etali yo mto zana Jésus te ngande na okota na maison d'habillement na ke ko sombe lamba ne na sombe lambe ko tika ka elamba ne na tina nzoto na nga nyonso Bible makomi na nzambe lobi eza sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc nyonso ngana là déjà déjà sanctifié place ngana ko nyata eza de ceux qui maison na batala batu ngaba ko mona ngate pona sana Jésus kati na nga ba ko mona yo nde muto zala Jésus te yo nde muto ndima maloba nzambe te ne ba ko mona yo. Bien aimé ya on futo sala ka keba na mate ya batu ndesi ndeko moko zolo ba oh fuko sala keba na ba compagnie musuto kendaka ba ko ba compagnie wana ba ta deuxième monde papa maman baza bata deuxième monde c'est bien soki totali mingi na ba compagnie mingi eza na ba mboka na biso na Afrique to nini ba kolon baza ka bata deuxième monde est-ce que ba frère nyonso bakina ko sala kuna baza bata deuxième monde bien aimé futo sala keba ne konanga ba kolo compagnie ba ko sala bata deuxième monde mais biso to sala bata deuxième monde te ba kanga pe ba no makasi te ba ndeko wana soki sala pa na bango na compagnie na bango soki olingi ba matiso salaire ba esa mutu ba soko okota na église na bango onimi ba maito salaire ba peso voiture lupangu mais yo onimi na ote ba ko fonction bete oteka na salaire no mutu na frère zoraka salaire no mutu ko nima ko kota kuna te compagnie nyonso ezate ezaka batu nyonso loko za bata deuxième monde ba opo ba osala ba za bata deuxième monde non c'est faux mais biso ndenge tozo ki ko sala na compagnie wa toza na Jésus ndenge to ko sala ga musala to ko sala to ko kota na monde na bango te. Bien aimé, nyonso oyo yo okolata place nyonso yo kotende e kozala déjà le kozana Christ nyonso eza sanctifié yo sala musala bima na yo kende ezapela mukolo mususu ndeko moko nakina ko somela bana ngai mwana popi to nunouche nde to somela ba joie bana
na sombi yango ndenge na mesala pe ko memlaka bana na ye na ndaku lupango ba voisin na ba voisin ba mondi oh frère David biloko oyo ezaka mabe basala yango esute biloko oyo koma na bato bakoma ko utiliser na buto mona e koma ka bato ezaka mystique biloko mabe otala film ete wana pona yo ndem to mona ngo mabe pona nga ndenge na sombi yango mwana popi e kotika ka mwana popi ndenge na sombi yango eza nounouche e kotika ka nounouche ndenge na sombi yango eza jouer kotika ka jouer tika ko changer te. Parce que Bible m'a commis dans sa maison, nyonso eza sanctifié. Donc nenga na osima bo eza déjà sanctifié. Ni na okota na ndaku na nga na lupango na nga eza déjà sanctifié na parole ya Nzambe na maloba Nzambe. Wana eza yo so mona ngo eko changer pona yo pona ngate nga na za Jésus nyonso eza sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Pourquoi mona Nzambe ko banga boye? Bien-aimé, totambo na kati ya maloba, totambo na kati ya parole. Ne okoyeba ke nengo totambo na kati ya maloba Christ akozala na yo. Muto azana Jésus ko banga eloko te. Yo loko azana Christ nyonso kozala sanctifié, place nyonso kotambola, place nyonso konyata et kozala sanctifié. Alléluia. Oh my God. Bien-aimé, totambo na kati ya maloba batute. Totambo na mateya ba démonte. Ndete zakina ndeko moko azope sa témoignage na ba chaîne na YouTube abi azalaki sira azalaki na bato monde à ciné monde à deuxième monde ba ba deuxième monde mais biso na Bible ndenge biso to benga ngo deuxième monde to benga monde à ténèbres alobi yoka ndeko yo ba bien aimé oza pe na toli pe lité ya mongo malamu pe so boye otamo suna mate ya batu otamo na makanisa batu te otamo na ko banga batu te mais tambo na kata parole muto otamo na kata maloba akotambo na Jésus Christ aobanga eloko te parce que Christ azana ye donc ngani na zabo place non so ko kende place non so ko nyata place nyonso eloko nyonso ngana ko sala so place wana exact ba yo monde atene nge etalinga itenga le wana yebi ke na okine place na sombe lamba e kotika ka elamba nyonso ngana ko lata nyonso ngana ko sala e ko za sanctifier na parole de Dieu yoka ndeko na sigana le omoni biso na monde à ténèbres na monde deuxième monde na sirène wana sirène na bango ceux qui souke comme belé ndenge ndeko na pesa témoignage dalandaki na YouTube abi sirène ceux qui souke comme belé bakata ka esuki tant bakati esuki ya muso etikali nde baboka ngo na mokili za ceux qui ndeko moko boye compagnie moko ya monde ceux qui ba chinois le pardon nenga lobaki bazwaka suki wana bazo basali na izine ba ko bimisa ngo na mokili donc muto nyonso olata suki wana ko ba benga kabelo olata suki ba benga plante nyonso wana eza monde ya ténèbres donc monde sirène aza ko zo déjà dans le même esprit la sirène bien aimé wana ya lobeza malamu mais ngana yebi na parole ma komi na Nzambe lobi grâce à Nzambe ngolu à Nzambe eza likolo ya batu nyonso lokola grâce à Jésus zali tozana attendre de la grâce ngola Jésus zali nyonso oyo ekobima euti na deuxième monde to na monde à ténèbres ndenge zo bima awa na mokili oya lumière lokola Jésus Christ azangolo Nzambe za ekosala eloko moko te parce que tozana attendre grâce tozana attendre ngolu. Bien aimé, pourquoi ce banga yo zana grâce aux ngolo à Jésus Christ ça nyonso na kabelo ndenge bimé ye na monde oyo e na mokili oyo ser yo ndongo tango na mutu na yo lati yango yeba ke ndenge zana Jésus ya mba Christ nyonso yo ko lati ko za sanctifié sirène wana aomona yo te aomona ne bato bazana Jésus te tango ba lata kabelo wana ne ba monié mais yo lo to ko lati kabelo ko tika ka kabelo na monde à ténèbres bakomona yo te sirène na komona yo te yoko lokuta muso ba rouge à lèvres ba basi bataka rouge à lèvres na uta na deuxième monde c'est bien uta na deuxième monde mais ndenge bimi na mokili oyo lokola Christ aza Jésus Christ aza grâce à Nzambe eza likolo mutu nyonso azondima Jésus nyonso ndenge zo bimezo na monde oyo lokola ngolo Nzambe eza ekosala mutu eloko moko te Christ azolo bango Abina eko publier une année de grâce. Donc ngolo ya Jésus Christ grâce à Christ eza likolo mutu nyonso. Ndenge yo lata kabelo ko tika la kabelo. Monde atene ba komona yo te. Oh ba rouge mama botika lokuta wana pona bato bazana Nzambe te. Pona bato bazana Christ nde ya monde bazana même esprit na kanana sirène mais bato bazana Jésus ndenge lata ngo zaka kabelo ko tika ka kabelo ma sœur.
lata na oyango tango lokoza na Jésus tene musala soko okene église ozi kitamba na yo okangi na yo na mutu bien oteba koteba maquillage mingi dépose okene église okangi kitamba la bien OK église osambeli nzambe soko silisi olongoli kitamba na yo kabelo no bongisi OK musala mabende soki yo olati yango na okene place à mabende ezane mabe mais lokolo ozana Jésus olati yango okene place à malam eza mabete. Et là, dans le yoga, sur le bureau, et la maman mususu, basi balata ka ba robe, on ba robe moza quoi ba sirène, ba robe ne sopa ne ba sirène, ne sirène, où t'as na deuxième monde, mutu nyonso azo lata ngo, sirène azo mona, aza déjà même esprit, wane lobby yo. Et lobby yo ne sirène na romona nde yo, a romona mutu aza na jeté, mais mutu aza na Christ nenga lati yango kaka, nenga zaka robe na sirène, et ko tika ka robe wana, sirène na romona yo te ma sœur. Tika maté lukute boko sarabatu. Bien aimé, et ça peut n'avoir une makasi, vous tambola, apporte pour la lobinini, totanga makomi dans Zambé. Bien aimé, totambola ranakata makomi. Ne roeba ki nyonso oyo tozo sala. Pe tozo yoka nakati na batoza lokuta. Apporte pour la lobina Romains chapitre 14, verset na biso 14. Yoko apporte pour la lobi, a lobi boy. Na yebi pe na ndimi sami kati na nkolo Yesu ete eloko ya mbindo ezalaka te nzoka nde soki moto moko amoni ete eloko songolo ezali mbindo wana ezali mbindo pona ye oyoki ninga pote pola lobi abi soki ngana lokola za kati na nkolo eloko ya mbindo ezate muto akomona ke eloko za mbindo pona ye do yo soko zo mona ke kabelo nga lati euti pa sirène akomona nga pona yo mais pona muto na Jésus sirène akomona ete alléluia oh my god na kobanga sirène te place ngala kotambola na sana Jésus compagnie na kokota na sana Jésus place na konyata nyonso maison d'habillement na sana Jésus ba komona ngai te. Yoka ndeti ndeko moko na landesu biso tolokaka ba nyonso toka nyonso kote yusa bana nzai maele ndeko moko ayebisi azoloba na émission na ye aza soki porte-parole soki porte-parole ndeko moko ayembaka miziki ayembaka banzembo nzambe toyebi ye frère wana basa kutebele bazebele bayembaka nzembo nzambe baza na l'église na bango frère wana azoloba nini abibilo lokwa bolobaka frère wana za mutanzambe taza sata azamuta deuxième monde boyo ka suba nzembo na ete siloko bozoka banzembo se bokombi batu moko na ye papa wane lobi yo pona ngani na yebi makomi na koyoka nzembo na ye na nko biso to ngai na koyoka pe na yoka ngona nko ayembeli nde Jésus siko azamuta deuxième monde eza ya yi asala alliance na ye na bata deuxième monde biso nzembo ndenge bimi ndenge ka nzembo zo na mokili o lokwa ta gratoza la ta de la grâce tangolu ezali ndenge nazoyoka grâce ndambe ya kati nanga nyonso na koyoka na matoyi nanga ekozala sanctifié par la parole de Dieu et par la prière ngana koyoka ngo yo soko yo nde muto lobi to yoka te ngana koyoka ngo même église na ye na koyate parce que ye ndenge azabonga zo présenter déjà Satan église na ye to koyate yango nzamba kosunga kotinda bena lisungi bapate wana bazana bakati église ba frère wana nyonso o lelo bazopota na bango na bango koswana kaka na 2000 année wana o toka ki frère asali boy kaka bango o prophète des nations yo prophète des nations so sambela na OK o na stade de martyr batu baya na conseil mutu o kuta beta asama manzambe te telebere talibungi. Bien aimé tokoyoka banzembo na bango na nko parce que biso tozana Jésus donc apporte pour le lobina na 1 Timothée chapitre 4 verset na biso 5 tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière ngadi nazoyoka nzembo frère wana soki aza muta deuxième monde alliance na na deuxième monde ngate ngandenge bimi na mokilo ko ta grâce toza ta ngolu ni nazoyoka ngo grâce nzambe za kati nanga nyonso yoza na matoni yoza ya sanctifié alléluia. Papa, boko saka bato batanga la Bible te, boko saka bato bazana kondima muketa mbayo ba obanga. Yo sirène so opesa ba témoignage au rouge à lèvres. On est allé yo. Na muto azana Jésus et maman, ma sœur, la te lamba te sa konfasa sirène. Omoni sirène azana kata mai. Soko abimika na mokilibo, bimisa na mokilibo na ndeto zale na moyibo, bimisa na mokili. Azana na force te, azana na puissance te. O simba ya sale lokote. Ye force ne puissance te na mai. Et
et lamba ndenge zo bima biloko nyonso zo bima soko za ba kolo comprendre za bata deuxième monde bazo bimisa biloko ya mango kiloko la grâce à Jésus zali Christ na na kete ba bi grâce ko sila tangu Christ aye ko za ba église na ye ba santu na ye azui bango trompette beta azui bango ba kei ndeko motanga ngome ko mokoka pardon ndeko kabela ngata même minute na sisité na lobeli ko biloko ko lia te ko mingi pe bazo lobali ka biloko ko lia oyo. Merci 2 minutes ndeko kuna salinga sini 2 minutes. Pardon frère, pardon ndeko na kabela ngaka 2 minutes sili sapenda. Parce que ça ba mingi ba ta mon erreur. Merci frère parce que kabela ngaka 2 minutes. Yo kali sili kambo oyo. Likambo letali ba biloko ko lia. Ah papa. Bino bozo kosaka bi okosaka bato batanga la Bible te biso tanga la Bible okosanga te ngana bi nyonso ndenge zo bima na monde oyo Christ azali Jésus azali grâce azali nyonso la sanctifier. Apôtre Paul le dans 1 Timothée 1 Corinthiens chapitre 10 kobana verset 25 tina 31. Apôtre Paul dit bobanga te na boke na marché na zandu bosomba nyonso bazoteka na zandu bolia eloko mabe ezate. Frère, oh Cornelius Fouaneza basala ngona misunya batu, oh bolia ngote ngana ko lia ngona ko kalinga ngope na matungu na beta ngona kuanga. Soki yo zo mona o mabe, o basala misunya pona yo pona ngate, pona ngana ko lia ngo. Na ko lia yango parce que na Jésus Christ ngolo ezali. Oh restaurant wana, eza restaurant mukolo restaurant wana, aza mutukolo asala makamuna ya nini? Wana etali yo ngana ko lia maleo wana na somi na sambe na le eloko mabe ezate. Frère, lia nyonso ba oteka na wenze. Somba nyonso ba. Le ane so bengisi ngana apôtre Paul azulu bana na 1 Corinthiens chapitre 10 ko bana verset 29 jusqu'au 28 à 29. Abiso ki mutu moko bengisi aza mundimi ta bengisi na ndaku na yo. Apekisi eloko ko lia te ko lia ngote wana malamu. Wana yo bengisi na ndako no bi eloko ko lia te za mabe wana loko za na ndako na ko lia te mais loko eza libanda na zandu na ko somba nyonso o benye wana mikate wana bataka ngoso imaya bibembe so bataka nini ngani na osomba na mona ka mikate e ko tika ga mikate ni na zo lia biloko nyonso ba oteka so ko za mona tenem etali ba ngana bata mona tenem relation nini relation moko za te tout ça eza na relation moko te na monde de ténèbres. Pardon vraiment. Relation moko ezate ngana kosomba on eti biloko na liango et pesa nga soki bateke loko mabe pa na ko ma vita. Voilà nzamba za lokumu minga ko lobezali mengonga peza muke ndeka zo sala nga pe na sin eloko ko bakisa pende ninga ko lobezali mengonga za muke. Voilà na moni na soki ndeko na nga yo za na Jésus ko banga te tambola partout kota na marché somba nyonso o nyonso ko somba loko za na Jésus eloko mabe ko za la dikona yo te eloko ambino zate ngani na sombe lamba po na tena nzoto na mona wetika ga la na za ba na église na te ngana ba na ba église relation nini relation moko zate ba ta ténèbre ngate nzamba pambura. Merci vraiment na niko bonda poto sa pour prier clôturer matin na biso. Père Céleste, Dieu le Tout-Puissant, merci pour maloba oyo. Seigneur, yo lobeli biso na kata maloba oyo. Seigneur, na sengili sungi na Saint-Esprit na yo. Esungande ko moko place azali. Kolo batela bango zana bango place ko bako tambola zana bango. Tsa bango posa ko sambla pe posa ko kamaloba na yo. Batela bango bisika nyonso bako tambola. Longola molimo ko banga eza kati na bango te. Na bonde libongo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Kola pambola yo soki kolo Yesu masi azongite to ko kutala mokolo ko ya.